infidélité za mabe na mokili mwana na nzambe okoki kozala infidélité infidélité za mabe na mokili mwana na nzambe okoki kozala infidélité babala mingi ekufa mpona infidélité bafami mingi epanzana mpona infidélité bamitie mingi epanzana mpona infidélité infidélité molimo ya satana ye infidélité za mabe na mokili mwana na nzambe okoki kozala infidélité infidélité za mabe na mokili mwana na nzambe okoki kozala infidélité mabala mingi ekufa mpona infidélité bamitie mingi epanzana mpona infidélité mingi balongwa misala mpona infidélité infidélité molimo ya satana e mawe. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on y bakate, infidélité, ezali démon mobimba, c'est tout un esprit. Alléluia. Ce qui molimo ne côté lio, oh bien-aimé dans le Seigneur, au komika lokola mo pepa kaina. Au bandi ko tromper mobali na yo. Yo pe mobali ko tromper moi si na yo. Au kozo malade au bomi famille no mobimba pour rien. Alléluia. Combien de babala bakufa mobala soki malade après 6 mois si na ye bakufi topé moi soki malade après 6 mobali na ye bakufa bana pe batelengana tozana bakawa na ebele. C'est tout un esprit mon frère ma sœur. Infidélité mususu pe zalaka na musala bien mozo respecter heure à musala te oza infidèle bakolongolo musala ozo mona te que esprit mobimba ok boîte de nuit lobi na tongo ke musala mais okozala fatigué oza infidèle ozo respecter musala na ote bakolongolo musala après comme ko souffrir. Infidélité c'est tout un esprit. Alléluia. Même entre amis oza infidèle na amitié na yo nous pas infidèle na famille na ye yango faut koleka na délivrance. Alléluia. Tango oza na nzambe tango tiki mokili il faut bamona ba fruit ya bana nzambe. Infidélité eza pona bana nzambe te. Alléluia. Infidélité za mabe na mokili mwana na nzambe okoki kozala infidélité infidélité za mabe na mokili mwana na nzambe okoki kozala infidélité mabala mingi ekufa mpona infidélité bamitie mingi epanzana mpona infidélité bamitie mingi bapanzana mpona infidélité infidélité molimo ya satana e. Bien-aimé dans le Seigneur, infidélité eza molimo ya satana. Soki ekoti yo obebi na yo. Bien-aimé comme infidèle na yo mukunda noza fidélité na nzambe pe oza fidélité suka na yo okena lifelo. Tala ba dégeze na mokili po batu baza fidélité na misala na bango na nzambe na mabala na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, lande misoyo okote yama au nom de Jésus-Christ. Ciao. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Malobu met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo,
Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Mena. Quelle grâce! Alléluia. Mena. Partout à travers le monde, encore une fois, on se retrouve dans la plateau de Nabino. Amen. On est ensemble. Oui, voilà, donc infidélité, parce que infidélité, il y a l'ibalaté, infidélité peut dans l'amitié, donc infidélité dans l'aspect belé, donc même la moussala, donc infidélité, donc il faut qu'on soit fidèle partout. Avec fidélité, vous allez aussi tenir parole à mon Dieu. Voilà, c'est ça. La parole, là, on peut ces paroles là, ça la fidèle. Voilà, donc, te belé, la fidélité, na bolingo, na bango. Et mon frère, c'est tout un esprit. Voilà. Ce qui esprit kotio, au commis infidèle. Amen. Voilà, et puis on a koufa. Alléluia. Voilà, donc il a dit Nzembo Oyo et Fungoli émission mais rapidement quand même tout il y avait un menu. Amen. Il y a une émission Nabiso. Sujet c'est bien traité. Quelle grâce. Je crois que je pense que les temps où ils allaient imparti pour la recette l'émission on a suffisamment possibilité il y a qu'à aborder le thème Nabiso Oyo Nyoso parce que nous avons aussi pris par le temps. Voilà, donc rapidement dans le décès, donc il y a un Nabiso à Kofi en France. Oui, Balakati de Vendôme, une mystique. À Kofi, vraiment, ça ne pas si, je crois que on est dans les réseaux sociaux. À Kofi, pour la manque d'oxygène, ça dit qu'il y a un appareil, moi là, parce que souvent, là, il faut un appareil, on a pour oxygène. Pour aider la respiration. Parce que, bon, voilà. Donc, le gars va s'atteindre sur la poteau. Mais, on a moi, si d'ailleurs, Kabwana qui sont des Toyoki. Mais, moi, ça vient qui est, mais appareil à confisquer qui a beau, c'est ce qui fait que, il a mis des relations à l'Iwa. Mais tout le monde, qui est là, parce que, c'est vraiment un problème, ça n'a pas passé. Toi, la poteau, là, bande de belé, bah, fan n'est pas à bassi. Donc, tout le monde qui a placé cet aspect-là, les hommes, au baganofa, en dakou, y a bassi. Quelles sont les conséquences d'abord parce que Hermo to peda aussi moi bon autorité na bisota ki mibali voilà mobali yo moi sindako ezala la kumbu ya moi si yo fanda wana ta so boma parler na yo Hermo moi si oza ko vivre dans na ba imera moi si lelo kwa azala la muki babe abimiso ni bana mais il y a zaki na ndako na ye akaboni de na moi si yake ko fanda pas ya voilà c'est ça c'est pas moi si mususu donc c'est ça c'est ça c'est dire aux ali tozo me rappelle ko c'était ba kangi ba bloquer appareil ne ba bloquer pas ndako nande voilà donc c'est na ndako na ye ba bloquer voilà c'est peut-être tout me rappelle ko foncer dans ce wana et ça peut bloquer bien et puis comme ça peut to le bela na kati wana parce que a ben ça qui mwana na ye c'est moi pas moi pas comme linga sur moi il faut ko yango frère yango to fonga pe molo mo faut ko keba na bateau ya ko bengisa donc mutu so ayende ko memelo malheur voilà. Donc on l'a rapidement parce que Zali ko concerné bis bateau dans poteau il y a poteau to le bilan rapidement quand émission la biso là deuxième sujet la biso rapidement pour le bilan en tout cas dossier donc il y a Oza Corine également les réseaux sociaux en fait Jean Bosco Kankou et la chanteuse Sandra Mbouyi chanteuse ça dit que prophète la chanteuse parce qu'il faut quand même awa frère de c'était et ça sur le côté chanter ou aller dans la mbete ils allaient carrière na ayembaka il y a des chanteuses comme ayembaka parce qu'elle a dit qu'on préserver carrière na ye monsieur qu'on a pas ali peko mais makamonza be carrière ça la raté quelque chose dans le bas il y a dans le awa bango ba sala ndé carrière ah voilà merci il y a dans le bas il faut préciser banana satan bango ba sala carrière parce que il y a surtout dans l'histoire de développer le ah voilà ozomona que azotia priorité aussi na carrière na alinga bo ma carrière était voilà de l'autre côté vous devez pas dire priorité quand même na ministère na yazo lingata à maîtriser avant alors comment moi guerre mo voilà tout le blanc on sur le dossier wana voilà oyoki qui effectivement séparation na bango ils allaient lier donc il y a liaison extra-conjugale voilà il y a prophète na sœur Nabiso Fatou Arija et sœur pas petit sœur Nabiso Arija voilà petit sœur Nabiso
Na kango ba Sandra Mboy. Non, Arija, on a petit ça. Voilà, donc, toujours le bilan parce qu'il faut tout le bilan. C'est comme ça qu'on landa, mais tu es obligé de tout le bilan. Nazo obligé landa rabiso tu peux c'est mbote. Mbote c'est quand aller Arija. Pour le bilan, en tout cas, ces dossiers, ils allaient vraiment tout le monde pour comprendre ce sujet. Voilà. Ni c'était vraiment fort. Est-ce que c'était vraiment la base? Parce que c'est vrai que toujours pour la infidélité, au-delà de ça, il y a encore des choses. Oh, yo, ils allaient à la base. Il paraît que Fatou passe avec moi, c'était avant que tout Sandra. Beaucoup de choses. Puis c'est passé pessima. Donc, dans l'église bâtiment, wana, banana satana, na bana satana. Ah, ça c'est vraiment grave. C'est le Fatou, comment peut s'en sortir pas ya ndoki, azandoki type wana. Ah. Voilà. Rapidement. Voilà. Et puis tu es famille mobimba, tu es famille troisième sujet rapidement affaire Blaise Manzambi. Blaise Masatana frère. Tika komba Nzambe, voilà Nzambe na biso. Blaise Masatana avec une TikTokeuse on a comme Enis Obi, je crois que Batmozo dans la série. Tout le monde ici Enis, que Dieu te bénisse. Enis a exposé prophète. Donc bazo côté la Blaise Masatana n'ayez pas peur baza bandoki batana ba réseaux sociaux frère bandoki basé bilé ba réseaux sociaux ba puyaka makama mabe alors sœur na biso Enis ko banga ne loko mokoté tu as bien fait voilà pour délivrer ba belé on a en tout cas toujours dans la série azo relater en tout cas histoire na yé il y a rencontre à travers donc on sait donc la série moi azo plus en ba bengo kombo puis son story un pasteur m'a piégé. Une fille très intelligente. Ouais, un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Apparemment, voilà, pour faire ta promesse qui est mariage, il y a un problème à l'instant de divorce avec. C'est la sorcellerie. Donc, Azao Beta Masolo, mais si dans la route, je vais la série, mais là, comme ça. Enis, écoute ce qu'on va dire ici. Tout le monde appelle cette affaire au Yamanzambi. Est-ce qu'ils allaient complicité dans moi aussi d'ailleurs? Oui. Apparemment, toujours moi, on est dit. Moi, c'est là. Voilà. Il y a Lelo, il y a dimanche, il y a Lelo. Ma commune à la titre, là, vous allez se souligner. Sony. Si les diables, ceux qui visitent, la commune qui parle là, prédication en titre dans les années. La bourse on résout tout à l'heure. Et puis ton moni vidéo, donc Lise a zoyé Mbabila, non, le diable a échoué. Million de besoins de diable. Bon, échoué de Bino. Tout le bilan de la 4e émission, on a fait cette affaire parce qu'ils allaient brûler pour eux. Pourquoi nous avons gardé le bateau parmi nous, vraiment? Là-bas, église, Wana, Oyo, et les Kayama, 4e. Alors, rapidement, 4e sujet, Nabiso, tourne également le décès. Donc, il y a, pas les décès plutôt, témoignage. Tout le monde témoignage. Il y a délivrance. Il y a un ancien soliste, il y a Fali Ipupa. Alvarito Solo. Ouais. Voilà, à l'écart d'une église, mon à Kinshasa, avec ça, délivrer pour la tout, mais après, le bilan, frère. Amen. Parce qu'on parle effectivement de quelqu'un sur Boumaï, tout ça, quelque chose comme ça. Mon point de vue d'ailleurs par rapport à cette délivrance, il y a artiste, il y a en tout cas, donc, émission Nabiso, il y a voilà un peu de grâce. Rapidement, les temps, tout, mon frère. Émission na Bokanzamba Makambolobi Makaminini Blaise Masatana oyo frère bazo détruire mokili zomona basa ebele yo de infidélité za mabe na mokili mwana na Nzambe akoki kozala infidélité mwana Nzambe jamais kozala infidèle mwana Nzambe sera toujours fidèle parce que Dieu lui-même il est fidèle zomona alors le contraire fidèle et ça infidèle c'est le diable. Donc, ce monde est infidèle. C'est comme ça qu'il y a un zambété. Frère, neti, na qui dit Blaise Masatana zolo baké, ba ko piéger. Est-ce que nga penda frère Jeff? Nga na ko piéger ngai frère. Et on ba mami wata, on ba muna ka bino, ba muna ngate. Zo mola. Donc c'est moi aussi na ko yapela bandi pe ko sanga to que ne peut hôtel, mais attends frère. Tu n'es pas de Dieu. Frère to kenanda ko moko na frère Tanguy. Frère to ko na ndako wana frère to bandite. Yoka ka témoignage mon cœur. To comme na ndako boy, obi ke serwa le puti koya. Devant la frère Tanguy. Le puti koya. Laissez maman bonser le puta na. Voilà. Mais to ke ko na ndako mususu maman avant di be frère, avant di mabe nzoto la seigneur ce mona. Frère Tanguy tingai. Laissez maman vandi mabe. Ah, laissez maman vandi mabe. Voilà. Papa chef Limbisanga. Voilà. Yoka frère Tanguy ta sana a dépêcher yoka yubundu bongo mais ngabi bon. Ozomona. Donc ça veut dire que frère Bana Nzambe, donc il faut que l'accès comme ça moi Nzambe. Peut-être pas zonga à mesurer nos foi na yo atala. À tester est-ce que Bana Nzamba solo. Ozomona. Si bino bozoko ya kaka ko bimana basi yango frère na moni to bondela. To bondela va to ko dem frère. Frère to bunda pamba. Makambo yo leki minini. Bele meto zo titi da prière. To benga mukolo mission. To za la effacer
pamba te nzambe alobela bana na ye akebisa bango bakabona na bato mabe au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées. To pamboli kombo no papa, to kumisi kombo na yo, to netoli kombo na yo, tala makambo zoleka na mokili nzambe, tala nenge satana makambo za kosala, papa, heureusement, oso ibisaki biso papa, to kuyeba bango na misala na bango, tala misala na bango nzambe, me bano ya yo papa, ebele baza na ignorance, bakangami na bango papa, bakangami na bango, kopesa bambongo, kokitisa bango bakilote, papa, oh nzambe, est-ce que baza ya yo? To koti pe doute papa yango to tiki mission na maboko no nzambe po to beta son de la trompette ba oya yo nzambe bakabona na bango nzambe po ba bikse milimo na bango to bete nzambe to zana bitumbe bele nzambe kotika biso te papa merci nongo protéger ka biso merci nongo protéger frère na ngali mena libota na nzambe ta to za kokuta na bonne santé papa po to lobela yo nzambe protéger pe ba ono so bazolanda biso nzambe papa bazo makasi toujours ya kolanda biso balongwa na mabe po liwe kuta biso na mabete nzambe po après awa oh Seigneur, il faut te couper na pembeni na onzambe. Quelle grâce! Tu tike biso na maboko na onzambe, yaka ko pambola biso, yaka ko solola na bana no papa, biso tout allait effacer. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien, ningana, ningana. Soyez dans la joie, bandeko na bino. Oh, on est là. To lobaki na bino. Nyonso toko mona, nyonso toko yoka, toko bimisa na poasa. Toko banga bangote, atabe na makofi, atabe na minduki, atabe na bambeli frère, toko kufa na biso. Bango pe bako kufa. Mais après awa, izana baye bakene li felo, o ba misu bakene pa ya nzambe. Yoko kende wapi. Alléluia, benime lande miso. Au côté yama au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Quelle grâce. Merci en tout cas à Batou Boulanda Bisso. Amen, 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 amen. Développement, mais avant tout le développement, quand même, à tout remercier, nous avons Bisso Moko, Harry le Prince, designer, voilà, donc à ça, objet personnalisé. Voilà, donc, à horloge personnalisée, donc, l'émission Bisso, donc, Quelle grâce TV. Oh, également. Voilà. Ariel Prince, designer, ouais, ça la donc, au ça la commande, même calendrier, montre, ou quelque chose, un objet d'art, mandat qu'on a eu personnalisé. Donc, Ariel Prince. Ariel Prince. Donc, Azali des le bâti venant, Quelle grâce TV. Voilà, donc, quelle joie immense. Donc, alors, ça, le mot personnalisé. Ah ouais. Mandat qu'on a eu, le calendrier. Côté numéro, voilà. Donc, pour Bengaye, en contact avec la France, donc, c'est vraiment un jeune frère congolais au hasard, vraiment la talent, ma quasi artiste. Faut soutenir, voilà, c'est ça, Moussa Nabiso, tes frères, Batouba Kennedy Bosso, tu dénonces un débat, Batomala Moubaza, la Moukele, Kendi Toko, c'est ça, en fait. Ariel Prince, merci en tout cas pour la Ariel Prince. Bonne année, parce qu'il y a fin de l'année. Merci en tout cas, na Oyo Salé Libiso, horloge Oyo. Là, c'est on a parlé de fin de l'année. Alléluia, Yoba Komini. Quelle grâce. Par contre, dernier virage. Alléluia. Merci en tout cas pour la. Atteindre le MS, MS Prod. Atteindre le PAYO. Quelle joie immense. Voilà, donc, mes frères, avant de développer le sujet au Nassan, on a quand même tout le look. Oui. Évidemment, il y a. Roger le combattant. Roger le combattant. Tu peux s'emboter. Ils sont à Bengi. Ah. Pas comme Gofinga, comme Goloba. Je crois que ça va en politique. Mais on a monté un peu plus musique. On comprend qu'il y a deux plus en politique. Ah. On va soutenir les musiciens JB notamment. Nous sommes en politique. On doit soutenir Fati. Après, on va contre Fati. On va gagner la banque. Mais on va soutenir plus. On va contre les musiciens. Je ne peux pas comprendre. Personnellement, je ne comprends pas. Na comprendre entendre ni na tiki makamboka zo na musique nga mona piéger yo mona tinga vietnam benga gio frère azo lo baba na mona yo tiki la kia lo ba tia bana nzambe qu'est-ce qui s'est passé frère mais quand bago sur un contexte c'est parce que le monde va partager. Ah bon? Non, moi j'étais dans ma voiture et vu que voiture les téléphone les a connecté dans la voiture, ça veut dire moi je roulais na ki téléphone est sonné ni moment à Paris na yambi abandaki pe bien bato ba ko audio ba mona ka bandi kuna shalom abandi na shalom voilà tout cela bien. Après le binangai pourquoi finga rabatu biloko mo ndengwana la tune de la part de qui à qui j'ai l'honneur na moni maman bandi ko finga na boy ko raccrocher au nez la voiture également qui na voiture bon na boy ko raccrocher au nez parce que ngaza bien éduqué na zoka na diminuer ka volume na zoka souté donc makamno ça lobby wana ndenga finga yo ki ngote donc ça veut dire oka a publié wana donc ngalenga na lobane kaka omoni frère biso na ba jibi wana ba wera wana
tout ça na problème ti bato ba yibinga belinga na problème bato ti mais biso to dénonçaka le mal bato quoi biso soki to zate frère mokili ozala mabe mingi moni ça veut dire elo na osenga na ye ndenga abenga ki wana abenga liso asenga pardon ou asa la vidéo asenga pardon au bibelobi je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront oyo ko komela ye mitalier. Voilà, mitalier parce que ngala vrai serviteur de Dieu. Voilà. Ça veut dire oh ya saliwana ay ba yongo enfin yo ibiti ba to comme ba bundisa biso. Baza misu ba kufa, misu bazara souté, ozomona. Donc misu bazara souté. Donc ça dit yem ndeka koti na piège wana mitalier moko. Ils ont bana nzambe ya solo, ozomona. Tout le monde on les a l'acheté yo, so za na bezo swana nanga kasi lukanga boto swana. Voilà, sous un besoin de bunda, Luka Beka so bundati. Maintenant, yo obengi mutunde bo solo là. Après, nous allons enregistrer. Déjà, moi, on a enregistré. Comment nous allons partager ce que pour Jiba Pesa. Yo mbongo to yebite. Ngasa na besoin ni ya mbongo ya Jibe, ni na besoin mbongo ya Kofi, ni na besoin mbongo ya Fali, ni na besoin mbongo ya Batu. Nyo surtout wana biso ki na misala. Ozomona, to ba tumoko respecté, respectable. Voilà, respectueux. Ça veut dire que biso tout ça la besoin makambo wana te. Ça veut dire que la vidéo on est allé l'acheter, yemora bengi na ngasi na kata ki na bandaka na za kutu wana te. Ti azo finane a sonné yimoko voilà dans le vide na condition que tant qu'on publie ngo jiba ko yoka ba ko pese moi moyen quelque chose. C'est une honte bana poto lelo frère, oui que poto changer hein. Na moi même ba mise sur ba moi bana poto ndenge ba komi vraiment ba fina so ba egetoye pinda ba ri papa ba firijana frère bi poto beba. Voilà, ça c'est voilà comme dossier Moussoussou. Poto beba par rapport à la vidéo là. Tout pour ça gâter émission na besoin frère. Poto beba. Poto beba. Poto beba. Et puis sauter le bango de bakumulanda landa ba mise. Beza ke bango ba meminde bangulu na bango. Ozomona. Makambo na poto le frère ba na poto bazawa na te. Tala bato na beba landa ba mission ko kumisa bango ko kubunda pona bango ba na poto nete muto abenga obi ko rejoindre. Ya poto kan. C'est série on a zalaki na années 80 il était là avec nous. Je sais pas voilà pour moi un mois na poto ko landa ba mission ta ko sonner la musicienté hein frère na le qui fait na acha mon vote ninga zo bande ba papa bazona ba kutu semulu ba lié ba emina ba semulu bango ba lié mais le pende fo mona ba donc ba baza c'est terrible. Voilà rapidement frère c'est terrible. Alors tout le sujet la biso rapidement. Alléluia. Sujet les bosso ali limbisanga avant na banda na linga kamina pesa vraiment mbote na bato mo balinga biso mingi poto ko bosana sœur na biso Claudine sœur Claudine moi si ya frère na biso Polecha Polecha voilà que pesa bango mbote sœur Claudine moi na mbinza baza kuna na al bafana na al ça c'est bien vraiment nzaba pambola bino na kombo na Jésus Christ. Ça profite pena c'était joyeux anniversaire na Alpha Bokole. Joyeux anniversaire Alpha Bokole honorable. Joyeux anniversaire. Voilà. Donc il soit immense. Rapidement frère tout côté ba sujet na biso. Je li bosso dali dessin de na biso Louis Balakati but mystique je crois qu'il y a ça passe parce que ndewazala qui week-end passé na bande Moussoussou tellement à Koufi parce que voilà après les ala qui confisqué et ex femme là et papa na moi ba publier photo naming et ça lui passe par rapport en fait na ami d'enfance nanga César Loboko na moi pas publier qui c'est comme ça lui wana inde ça lui passe makashi donc là il a bon moni zali moni ba tebele bon ba santé pèse ça la passe mais ça là genre la poto genre la logo ils ont tenir ba tu na vie étant on retenir le logo à mutu on permettre à vivre ils ont le bon mieux maman ça le logo mabé attends mabé ça là qui il fallait à rendre d'abord après avec gravité nangote ou bien je ne sais pas il fallait appeler la rapidité à l'hôpital voilà l'hôpital t'as l'appareil nanga il va confisquer va PC Moussoussou rapidement voilà le logo ils allaient battre dans la route l'hôpital c'est OK bon PC Moussoussou donc mais il y a zéro nzambe sur ça sur nos autres traîner l'état puis voilà on a vu ça à c'est pour profiter quand même à trop. Je vais d'abord condoléances. Présenter ma condoléances na famille. Et puis la battu sur Balinga qui. Balakati tout ça donc na Oyo bazali éprouvé en tout cas voilà donc mais rapidement pour te profiter d'ango comme lobby na lobby awa ezali maman mtablokaki parce que ezali na ndako ya maman. Tout le monde a situation est belé surtout la France en Belgique. Ozomona basi baza tellement facilité ozomona ndako bana mibali mo baya comme mibali yo fanda wana. Mais belle moussa à la adresse là quelque part
mais tant que moi c'est pas c'est non bon maka kuna on futa kuna yo futa anoka awa on n'a pas bon adresse kuna c'est na ndako moi si adresse moi si kombo moi si futa ndako wana ba kamnyoso on va ibali musuku futa na bango te et moi ça futa na été mais au moment na samedi nyoso yo na jonga donc date donc ata mini ki asomba répéter mais ami comme ça grand qui non na kata palais oh qui mobali ba bantu mais yo qui bantu mo fa n'est pas moi si on futa na penda goûter donc il y a des situations où yo tout le monde balance bande de relation balé belé ba boka ba blo na on libanda parce que fait tout mais quand le même que bali to big même sur défiter zali un homme responsable doit avoir aussi ndako ça ndako faut ça la combo soit il y a mi balé moi ça wana ça fait na moi respect au bali to perdre mi autorité awa parce que bon je fais pas moi aussi ndako moi aussi et puis moi ça mo bimisa ka yo be kana ka yo donc si vous allez na ndako c'est comme robino mi balé wala ndako ka yo il faut police et puis il faut problème mo rezala faut que beta ka moi si na yo puis ba démission mais ko ya ko bengana ka bongo to bona belé belé on a vu ça Kofi avec dans ndako na apparemment zo na ndako na ye apparaît des qui bloqué pas moi parce que ça la likuna fait mais quand on le maman que cette histoire wana ba perdre d'autorité na ba mbal frère vraiment et puis si pas c'est si mawa histoire ya ndeko na biso congolais yango frère na lobara toujours frère natanga no verset moko naza na proverbe chapitre histoire toza makombe minga ko lobawa zebele yoko no banda nango naza na proverbe chapitre 18 na kina on a verset 22 bande ko bolanda po bobikisama na tangi na kombo na Jésus Christ frère Itala c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel, frère. N'habitez au comprendre mon zindo ya verset oyo. Ça veut dire que nzambe mutape saka libala leloya. Nzambe mutape saka mutu akobala. Mais lelo oyo frère, batu bazela rasusu taya nzambe te. Omoni pa mulimo sona tamsusu azana nzoto bien ou soit mo songo azana mbongo ou soit mobali wana azaleki ya mwana pone ba intérêt. Omona tamsu pona so mukanda ozomona yango moni ke lelo tozala ba dégâts ebele na kati na communauté. Omoni neti frère na biso soko tali histoire ya mosi wana ça veut dire que ça mosi na libala te frère. Les gens na mona zana maman Françoise na zana pareil wana apesanga te. Ozomona siko combien le fanga na boya maman Françoise tona ziki na mokili frère alanda kangai maman frère asakenda ko zonga na ndako na moi asaki bimisanga zonga na ndako bizomona ke moi sinanga et puis ngabo tona mona moi sinanga yeyo ayi ndo mondi maman na biso mutu ayi na kimia moko bozolonga to zonga ozomona ça veut dire que batu lelo frère mabale belezo panzana pourquoi parce que eza libala na yote omoni ça veut dire yango moni aspect yo touché il y a ba garçon ebele lelo ba koma ba gigolo un garçon frère okoko vanda sima ya moi cité un homme voilà un homme responsable yango mona bango frère bazana ba tchoko ba boucle d'oreille ba kangaka ba suki ou ba libi bende basi kaka donc bango ba kotaka mabala omoni frère atala moi si moi dans la bana allez voilà regarder kuna nomoni na moko video moko bonete so moni ngo garçon makoti na ndako na aza pona na mama bana ye akuti mutu na mo akuti mutu na kuna et puis ba yango zo benga nga po ba position nga na moni ngo azo toucher na makolo to ça makambo ndengo na fali lokolo ba kuste zo so garçon wana aye wana abi koza na bana abi kozoka bambongo bana et puis moi mukia memela vraiment et puis tu bango so makambo po mimi ozo mona makambo zo kana mokili frère yango mibali po bino bozo mitia na place ya mibali te ozo mona voilà bozo mitia na place ya mibali te okoku na atwa na poto okoku na pe na mosi moza na ndako mais tango yo koti na ndako wana frère sala tout frère ou soit bon déménager faut bozo ndako moko oyo kombo na yo pesa na kati omoni eza tege ya mwasi mais non omoni c'est que ça omoni frère kombo na yo voilà basona bazoleki la bino taso futa la palais pendant 5 ans mais yo bénéficier voilà alors les kilo le lo ko bengana yo ozana place cité ça là effort batiako et comment ka non asona ti awa makamnanga kaf sur de ko beba non botela c'est ça bah oui pour libala c'est ça libala comment on bal peut faire la carte bah oui alors c'est vraiment le monde fait ba dégâts c'est belé donc le oyo ba garçon et ben na kuna babokele bilamba omoni ozomona kozanga Yesu mon frère moni kozanga Yesu kotambola kana luyenge ozomona
kotambola na luyenge kozanga Yesu moni mutu fo kozana Yesu po Yesu frère to ba mamba fidélité awa ozana no fidèle na yo moko nano ozoma fidèle pe na Nzambe ozala fidèle pe na mwasi no to na mobali na yo mais tango za fidélité frère yo makambo komona omoni voilà yo makambo komona et puis aspect so ngana touché frère ezali ya komema batu na ndako parce que frère wana bengisi mwana na ye na ndako mwana wana tango enda ayiko koluka ba dégâts ozomona voilà c'est ça yango frère nazaki na tozona sœur na biso moko na Allemagne on na Hollande na bosani frère abenganga abengisa petite sœur na bango suka frère à chaque fois voyage rataka ah basini ya suka skoyo mwana ngo akomi ti na Allemagne et comment pas mwana ngo et comment pas bimana frontière et comme les akiti na avion mais bakanga qui est l'état contrôle la frontière wana siko eux batiki na bango ye abima abina mbila na bino bozong sangana zonga na ngai Kinshasa oh il y a l'autre qui on dit na ndoto moni alota ke fi wana azoya po abomaye abenga to sambelaki ozoma so aloti bina ke no azu faire azu ba moto ba bise soko meko kota kuna yoko kufa oh et puis il y a l'autre na ndoto pe abenga abisinga ndoto yango omoni frère so ake kozwaye oh ba bise ngako aboko muna yo fazonga bia c'est que ndoto ngeza ya solo aoki moto mwana ngabi na kobima wate bozongisanga obike bazongisa ye omoni voilà combien de mabala ekufa pour na ndeko motaki Kisasa ndeko motaki Angola ndeko motaki soki wapi bana obengi fait yango voilà oncle pa yaki omoni ati des gars la parler donc voilà frère mota bengsinga mama na ye mama oya boti ye aye na ndako libala koya ye frère abebisi na bana bana bazaki bien bana balobaka susu te bandaka mama yaka ozomona frère yango bandeko na ngai tala mwana Nzambe bobolingo ngo pe leka troti foza na Nzambe la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais ozokoka koyoka te posa na masumu frère Nzamba kebisaka omoni alors Nzamba sa kebisi bino mais yozo lingate mais po otemo za na masumu omona ka obingisi mutu na ndaku frère ngala na bejara mutu moko na ndaku na nga frère tana ko biko sambela frère moko boye frère kokota kan frère na koti maman François loté na ndoto a lotier bolumbu na kaleso rouge maman François absinga ah papa tana loti boy frère na bengi frère na bisi ah frère yo frère na nga tala ndoto mona loti ah toka le ndenge wana frère akanga bisaka bima akima et puis mukola kenda ki tala bampese na ndako bampese ndako bampese salaka te omo bampese bobima ndabo omundo ayaki na misala mabe omundo banda pa kenda abenga kate to biso pasa kenda te yango ndeko na ngai il faut za na Yesu omundi so motema to na Yesu Nzamba fundi maman François Mounier po ebi maman Françoise spiritualité leki makasi omoni mbala boko maman Mounier so ndeko na ngai bozo bengisa batu na bazo na bandako même ba camarade frère ko bengisa batu na bandako so ba fête na ndako otola ta blanc cérémonie mobimba bébité ndako boké ceux qui sont esprit mine et puis bato bengisi toilette faut mona toilette ça na place bato bongo ça d'incantation pas basola na diable na ba démon bato ndako na bazo kota na toilette bazo tikelo milimo yango frère na ngai sœur na ngai il faut kozala na Yesu il faut ko bongola motema Nzambe akolongolo ba posa ba camarade belé akolongolo na ba via luyenge ozomona Nzambe akopesa mobali ya bien akopesa mwasi ya bien mais soko sambelaka et ko ozupe mobali ya bien te to mwasi ya bien te c'est que ça un pied dedans un pied dehors. Merci mon frère. Voilà, donc rapidement, tout le sujet de Bisso, dossier, donc il y a prophète Jean Bosco Kankou et Sandra Mbouyi, la chanteuse Sandra Mbouyi, tout le monde dit, sujet na bango, cause, toujours dans les réseaux sociaux, c'est pas cause de la séparation de la bango, liaison extra-conjugale, donc Jean Bosco a dit qu'on entretenir dans Serre Nabisso, Fatou Aridia, mais en profondeur, tu analyser, on pense quand même il y a quand même beaucoup de choses vous allez derrière ça, donc plus profond, parce que tout à faire, na prophète, vous allez tenir ministère, ministère, mais allez tomber, de l'autre côté, on aussi la chanteuse, autant ligne musique na yeken, sur mon la diba la bango, c'était plus ce profit, c'est-à-dire que moko yaki pour la musique naé comme ayemba rapé comme église pezali bon pour musique n'est pas cola on souple que pour ministère naé pas cola donc en fait c'était ça le but et bolingo en fait l'amour n'était pas là merci c'était vraiment tu analyser to yoki bakala yoki belé tu vois que
bolingo en tant que moi c'est un bas les alaki plus bas au final bango mutomzo na ba objectif na regarde la coupe mais simbité parce que moi c'est caractère après moi ça libala tendre la monde yoki wana ah moi c'est mon difficile aussi bana na satan na ba mi balé moi je me dis aussi peut-être parcours à vie na maman kufa qui avant voilà mon je crois que peut-être ils ont c'est que na kata mufu azana sorcellerie maman ngalité vraiment mon cette histoire là to landi en autre yoki bon pas si peu mawa mais bon frère, au moins, frère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Frère, moi, Nzambe, véritable moi, à moi, aux alliés, banda Nzambe, tant au salaki, bah, mon boulot, mais tant que ça n'a qu'à Nzambe déjà, frère, jamais au bout de moi, ça m'a bête, mon bal à ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Frère, Nzambe, frère, Nzambe, le bien, ce que singeli, pas, qu'on peut se libérer. Ah, voilà. Ozomona frère ngana maman Françoise to kutana nengeni ngana lota ina ndoto frère et puis si na beta histoire wana tanga saka mwana mukia zo tambola ba ebisi mobali na yo ko sala boy voilà et puis to kutana petit le loyo année prochaine to kusi 30 ans frère tona ba koko encore ba week-end be tela ba koko jardin d'enfant qu'on anda je te dis jardin d'enfant baba linka papi mami ozomona donc frère batona baza Nzambe te Bosco wana na kanku mama pasa wana frère soko se renseigner na kin ba jeune moko ba utaka mboka ba yaka na kin ba notel sa maboko na msandu bango wana bango bazaka makasi na ba prophétie frère c'est quoi ça ozomona bana na satana batu batonda kuna l'église wana ba bongo makate je te dis na kuta na ba na nzela baza na kata ba cop bana kata kindumba batu nso to kolaka na Belgique awo nena ngakoma lokwa ngai tout la vérité. Non, on va bongola motema pe sentir changer ba achatika ba choko atika ba mesha atika ba luyenge azate na tukuta na bango ba kenda ka église. Au mon frère, ça veut dire ba kutana na Yesu te pomba te ba okende pa ya satana. Frère, to yeki na sœur na biso mazaki na bango longwa yo yebi to ba to tanga komone zate. Ayo so makabuto le kakuna ba longola ka basi ba zemi. Ami ya camarade na biso, ba to tanga komone zate ba longola ke ba zemi chaque année azaka na église na tilelo. Mon frère, azaka n'église on a tilelo. Donc azaka kal quoi Moïse mbie na longola ka batu bazemi kuna net ba mise ba longola ka ba longola ka basi ba pona ba succès na bango. Ozomona ndenge na okipe fato ari jape mona kufa. Ozomona frère. Donc ba longola ka basi bazemi baza ya Nzambe te. Bango mi ba leona ba mapasa wana. Et puis pe Sandra pe Jean-Claude azaka de na Jeffrey. On s'en fout de ça frère. Vitanga na bureau na déjà la mona intéresse. On s'en fout de lui frère. Même sur le moko ser na biso moka bengangai, ser na biso benga entre moko na bango li passa na ba tant muso na na kende Kinshasa te. Frère, ser azaki na problème ndako na ye, abengi pasteur yaka na suka biente, yako na ndako na munika nzoto ser frère aboko bima. Albele nzamba bisinga la la. Tala na. Frère, ser abengangai. Soki na kutaka yokuna. Frère, bato na baza Nzambe te. Frère, baza ba sorcier. Obosani akima pe na voiture la serre na biso moko balandeti na kiba boto la voiture ezonga poto. Mon frère, ils ne sont pas de Dieu. Même yemoko Sandra Mbouyi pas za Nzambe te. La vérité comme banakin. Donc Sandra Mbouyi aza briseuse de foyer. Na village déjà, ceux qui na Lubumbashi, avant ya kini, toki basango, azaka déjà fait fiancé ya moto. Donc parler ba pena pasteur qui na moi sinaï. Il peut fiancer à Moïse Mbi aussi. Il peut fiancer à Moïse Mbi. Azapé moi aussi ya Henri Papa. Pourquoi ba kamona Henri Papa pour Henri Papa a mon message ya Maître Rambai. Tala nanu. Ya mo li comme Peniel, monde a tellement Peniel. Tout le monde. Asa Nzambe te. Et puis pe na France azaki na shora kwetu. Akima France pourquoi pour moi si a shora kwetu mtabengana ye. Bato bakamana shora kwetu ba vidéo na YouTube bazo dénoncer ba vidéo za frère bolanda na YouTube azo dénoncer la dîme azo tel roi biso parce que na shora kwetu ba dîme za bien te ba dîme mais il y en a comme là ba mapasa ba mo senga ba dîme. Elle n'est pas de Dieu frère. Soit ça Nzambe comment changer mbala moko pour avec shora kwetu ba vidéo za na YouTube azo senga bato ba pesa ba dîme te na l'église pour pesa ba mbongo te souvent ko tumde ko noza aza pembeni. Mais et pas tant on n'a pas ça, ce n'était plus la même chose. Tant on a quitté sur la côte, tu fais andor lukangai. Ah ouais. Voilà. Parce que c'est Rwanda ba no tambola na ye a benganga bi frère chef nazana Sandra Mbouyi azana besoin na yo pop le roi Monique ngana terre le la sur la côte. Biso de raconter ba dim. Après mo c'est la moi bisinga bi mais maintenant présenter ezate pour wana ndekunanga. Na boyi na le problème maman Françoise. Na sensini. Ozomona
abinabi ndeko na ngai ninga salaka makambo ya longtemps donc c'est quand ya propre ntalibala nanga au moins donc ça veut dire que yé aza briseuse ya des foyers au moins ndenge babi na Bujumbura ikona sope Lubumbashi alukaka problème na pasteur azaki na mosi na ye voilà et pas chora kwetu pareil et so ayepe pas pasteur azaki na rija pareil ozomona donc eza ndenge na ye frère yo mosi mobimba na ndako libala na ba majabu wana bato nzambe te frère comment frère concours koyemba après Sandra Mouyi pesanga verset ya carrière musicale na Bible ezalaka frère moni nzambe ata yo Bible binini Bible bi frère que tout ce qui respire loue l'Éternel frère moni voix na yo nana ceux qui nzambe ko profenga to yo voilà bango bazana bango ata mo ya na des ceux qui na des joana au moins ya Toms bana na satana ba imitaka ba Céline Dion frère nzambe sana besoin ba voix na te frère ata voix na yo alléluia nzambe sipeli Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel frère ba nzembo ba mbaka tabiso te mbaka nzembo na biso pour une émission tu s'il te plaît gratuitement na YouTube so pourquoi comme ça ba carrière ba concert ma tout Samuel kuna ceux qui combien dès quoi ba quartier la te yé ceux qui combien de mboula ya carrière frère ba toi baza nzambe te et puis c'est pas mawa boka bonana bango voilà toujours la dossier en haut donc si na noté voilà toujours la noté na suka mais ils sont quand même triste pour que madame Aboué les cas mais l'équipe sur la carte à Bruxelles a quand même tout le bilan mamuke rapidement frère dossier également il y a mené aussi ils allaient à faire Blaise ma prophète Banzambi Blaise Banzambi la tiktokeuse Oyo Eunice Obi azali créatrice donc il y a contenu dans la code de TikTok plus de 1 million d'abonnés 1,5 million et puis voilà donc Monica tout le monde a boyé tout le monde a story naé donc le pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage voilà donc on l'a dit à relater histoire né ba kuta ina pasteur akende kuna effectivement pour ça la musala parce que bana ba site na bango ya YouTube comme il y a un peu créatif de contenu bah il a besoin d'aller pour alimenter bah site na bango ya YouTube tout le monde a aussi ba marque étape na Adilondolé mais là on a marque soutien c'est comme si marque Adilondolé comme l'homme tout ça bon ils ont la même structure voilà alors akenda yi pour ça là mais apparemment le ngwe makambo ya musala et comme mababoli que voilà bah on a moi si na problème moi si na trompaillé tout ça depuis pas trompaillé à se porter en côté parce que on est ça de divorce Zamba la kisi effectivement que moi si na ya robala mais la fille comme dans le lobby azali monter ba internet azali tiktokeuse dit que elle qu'on peut pas ça dit qu'à rassembler ba preuve ça dit ba détails donc azolo avec des détails ça dit que ba preuve matériel ba dit qu'on enregistrer tout ba image ba photo tant azolo ba histoire na vraiment azo betango pena net histoire mo pena net mo confession intime azo peut ça ba détails ba date ba heure na ba jour tout et ça vraiment détaillé tout l'andango mais on comprend quand même que quelque part Bolingo peut kotaki autant Bolingo koti amoni moi si pasteur na sous église des pasteur boza église que conflit ce que bandi wana je pense qu'ils allaient début un problème là on comprendre que pasteur peut-être à roulaki frère moi analyse donc mon cœur par rapport nango bon ma histoire appelée ya Manzambi et bana nango déjà ba scandale les années tellement belé je vois que ça mais quel est le par rapport à moi là est-ce que Manzambi allait koyoka na moi si naye est-ce que Zali Baïga Baïba moi l'étoile parce que apparemment pas combien de commentaires sur Bageno Baïga Baïga étoile naïe mais va j'ai beaucoup qui ont été fait analyse de mon cœur parce que tu es que ezana bateau avec un pasteur wana déjà un faut comme tu as prophète déjà aza nzambete parce que ils a ba don et ba titre t ils ont des ba don voilà biso tous ba frère na ba sœur dans le Seigneur frère ezana pasteur moko awa na Belgique moi si naïe abandonne na ba frère y a une étoile. Il y a une bimara na ba sœur. La musique pèse la musique pèse ali. Voilà. Faut ba y ba étoile. Voilà. Donc ça on montre que moi si na y a Blaise ma satana. Donc azo sepela wana. Po ayebi lo ni banga ba sa na via mwana wana. Eza ba ndenge na bango. Blaise ma satana frère ba fille tout ba kinda ko sala na ni na bango wana abimara na bango. Ngai frère mo. Moi si na za au courant apparemment. Ah ça au courant ba frère nazo biso kasi bango ba so étoile. On a vu quand même à soutenir comme ben malgré parce que ça qui frère parce que les lots communication là ba titi les diables vous visite quand les diables vous visitent et tout le monde vidéo bazo publier bazo seka bazo c'est pas bazo victoire quelque part baza bana nzambete frère yango nazo expliquer que baza bana nzambete ozomona déjà un frère pour na koyeba mwana nzambe ya solo
il faut la délivrer. Ce que tu as les Blaise Massatana, il n'est pas délivré. Kuna ba fali, ba ferry, ba kofi, ba zolata ba fendi, ba zolata ba nani, ba dior, yé pas zolata mo. Mais dis ba masola ba on a lobby c'est wazoloba, ne azoloba. Et ba masola ya basi. Ya basi ka. Côté na musique a fali, côté na musique a ferry. Même ata ba mama passa na kanku na mbuyo. Okite ba tina ba musique ba wera, ya ba fali. Ozomona, il est frère. Batuana bazaka na chance biso poto lobela bango poto ko lobela bango te so biso to lobela bango te po bande ko ya biso oza baza ba avec ba kabona bango tela non de Blaise Massatana lata ka frère elamba o moni wera lata ki lobi jiba lata ki yepa lata frère est-ce ngana ko lata bilamba bongo frère to lata ka ngona mokili la parole de Dieu déclare si quelqu'un est en Christ frère il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Bazana ba choko, bazana ba nini. Si on mino rolanda bango pourquoi? Bazana ba yombo, mais olingi suka pembete mais kufa. Mais frère, mais là où on a comprendre cette séroté Enes Obi, on a dit azali créatif de tout contenu. Bangaki ba yiba étoile. Frère, il y a quand même averti parce que ça la déjà ma vidéo après la dénonce ça capé aloba bloqué belé aloba. Mais comment est-ce qu'il est tombé dans piège wana? Mais envoûtement tes frères. Mais frère, quand même, je me dis, pasteur, il est pasteur, ceux qui prophètent, à la kéo libala. Comment moi, si je n'ai pas divorcé dans le thé, bazan état de divorce. Pourquoi que ça a été que non, voilà, bon, si la langue, parce que beaucoup me disent, la chambre, bordel, beaucoup me disent, déjà, donc. Mon gars, tu as mokili, parmi les camarades, n'angé bébé, n'azaki na bango, n'azé na mina, moko boy. Avant de te les casser na salle lem. Donc, soit sona moi, ça t'a libala, à kenayo. Dans le foutement, envoûtement. Namona ami na ngana zo bima na mosi na toilette. Sobe na tengo mo songo ndimate akenda pe sango. Ozo mon frère. Donc ça veut dire que eza envoûtement, c'est la sorcellerie. Moto mo sako fuma ba comme ngana sali. Ozo mona. Donc moni sero wana do azana super makasi. Yango mon ba kokite. Ozo mona. Yo na tanga verset moko. Na Hébreux chapitre 13 na verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ fait là que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les débauchés et les adulteurs. Donc, les Blaise Massatana, vous allez juger sévèrement. Toi, vous allez juger sévèrement. Sandra Mbouy, donc, Satan, frère, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Faut you mo na nzambe. Niti ngana mo na raté. Ya na ba sirène des eaux boya ko tantenga. Na lancer bango défi. Yo yebinga banana bongola motema yo yebinga. Il faut pas couper la porte parce que dans le prédicateur il mon blé dans le bango. Abi dia beton na zo ko tenter yo. Il faut apporter ça la okangama. Nalandi baise. Nalandi prédication. Est-ce pas prendre ça okangama. Il faut fermer les portes. Il faut fermer les portes. Est-ce que va prendre ça okangama. Il faut fermer toutes les fenêtres. Il faut fermer quand le diable arrive, il trouve les portes fermées. Sorcier frère. Dans la prédication, mais il faut mettre ça en pratique aussi. Voilà. Il faut mettre en pratique parce que yo lobby aux arabes déjà la prophétie année passée qui va routine de l'homme tout moro ya ko attaquer. Ah aussi frère. Pourquoi est-ce que aux arabes a prévenu mais pourquoi est-ce que aux gens m'a précaution. Hôtel qui ne veut na été. Frère, hôtel qui ne veut na été. Il y a pas longtemps on a anga bimana mo ça ne veut na yé. Voilà. Et ça ndenge na bango. Frère, naza na sœur nanga moko mona tanga komboni zate. Ozomona parce que famille wana eza famille monga na yebi. Avant maman Françoise fa na bala na famille wana. Omoni frère. Donc ça veut dire que yé abimana leki na bango. Et puis leki na on asala na chaîne wana. Mobali ni mta benganga yi frère. Ozomona Blaise amemena na hotel na bébé na maboko. Mobali wana mta benganga yi. Ozomona frère. Ça c'est très donc ça ba tuna nzambe te frère. Ba Blaise masa tela ka ndingi na yi. Mais en fait, et puis il n'est même pas intelligent. Aucune sœur on a l'habité. Na ba texto azo ko quand même beaucoup maté. Bah voilà. Ozomona. Aso ba tia ka ba tunini frère. Avec sœur wana azal d'abord na belé et je pas même ba photo na mitakala. Je suis sûr et certain que cette dame azal ba et puis la lire où ils voient les choses. Attention bozo le baguette diable on a tenté bino mais ça serait et bango ba ça ba diable. Déjà la église d'abord comme déjà ko kauka. Donc ils ont quand même sous capé aux parce que je peux continuer kaka bongo. Frère ba ça la disent que na Kofi kenda wapi. Alors ozomona ba kenda wapi. Voilà. Donc ça veut dire ba frère ba ça bana nzambe te frère. Ye kaka nzamba yebisinga. Yoka ye moni nani o mususu wana. Oyo nani kabuya na bango. Nani komi nani.
Nico, frère Mouta. Mon frère Mouta, na Rolanda Blaise Masatana. Yo, ok, peut pas dégater. C'est moi, Bimakuna, Kabima Penaye. Où sont mon assaut? Donc ça dit, Yann, c'est là, Nabango, Rafi, Nabango, Bazo, Sala. Donc, c'est terrible, frère. Voilà, toujours la story en Tinasuka parce que la dame, madame, la Syrie, a zobimisa, quel épisode maintenant, ce 13e, 14e. Bible, le Bible, là, qui pour soi, mais baza, lourd ravisseur. Beaucoup yé, babango, na misala na bango. Ndé qu'on a bino, bokina ba église, wana. Oza, ba passer, ba senga bino, ba dime. Ba passer, ba la talwa, ba paye, ba tchaka, ba tchoko, na ba yombo. Boko kende li fait le pot, baza brisé. Conseil la nzambe, eza église, eza bible, conseil la nzambe, eza comportement. Alléluia. Merci mon frère, mais rapidement, tout ce quand même le sujet avant tout Kabouana Bisso. Amen, amen. Sujet donc, il y a ancien soliste Alfali Alvarito Solo. Automoni na délivrance, que baki ko délivrer hier après il y a ba bomaye. Faut le mélanger depuis ce genre on peut. Denando c'est la toute l'émission qui sont balé. Pour pas voir. Omoni likamba Alvarito Solo, omoni biso toyaka avec ba preuve. Omoto to mleki a fait rigola. Yemo kwa lobby. Ferré, na peki mona nanga. Ozomona, quand même tozima kamba koloba. Omoni, total qui donc biso tozelaka totala ba preuve biso ke ezali. Total pe Sandra, alobi bien, via biso qui est yakao. Ozomona tato ba victime. Bon, Alvarito tozela loba pe, alobate. Ce qu'il fallait apesa qui est loko. So toko dénoncer yango parce que biso tozaka muta batute. Omoni, ngata na yaki na moni Kofi atindi batu ba finga fali biso papa to moleki comment pour sangela mutu moko yango to yaki papa na moleki avant que tu wana na moleki ba warrior ba finga Eric Tuti na yaki na côté leki Eric Tuti avant na bino pour na télé vidéo Eric Tuti alobaki bien bazo ki fali pour na danse mais fali ayembaka bien pour to yemane déjà na tala la temps mais ba ko ki sko parti wana te na ko sala vidéo pour na sabatu te alobi bien que fali ayembaka bien. Voilà, mais tout le temps, il y a poto, na monde a changé langage, a comme kofinga fali, batinda Suzuki mabe, batinda Intel mabe, batinda Depicho mabe, yango to yaki ko longola yango. Ozo ma mepsi to tu as batute, biso za batu ya nzambe. Eska mabe ezali to longola mabe. Alvarito Solo, soki azana pacte moko asala ki na fali, vraiment aloba yango, to ko sala ba vidéo. Ba vidéo mso ezali te to yini fali, to yini Kofi, to yini Jibe, to non. Et ça que ce qu'on sait là qui m'a bé, bisous à votre nzam. Toko bête à cette époque à m'a bé. Voilà pour après awa frère, il y a un enfer à éviter et un paradis à gagner. Ce que bisous tozo lobate, donc il fait l'onzam retourne à bino. Et voilà, donc bisous tozo a photo bête à son de la trompette pour batuba kabwana batu ya mabé. Et puis Alvarito Solo parle longande déjà il y a très longtemps. Voilà, donc tu éviter ce qu'ils a biloko pour miser pétam ça peine biloko na yé mon copain. Voilà, il y a un to zelato ayo aloba. Alvarito, lobato yoka, komelio. Est-ce qu'il fallait me taper ça qui yo, to yom to luka kiango. Ce qui fallait me taper ça, nous on va pour ça la vidéo, on va dénoncer tout ça. Il faut les mettre à la tête. Il faut les mains comme ça. Voilà. Parce que Azagi Misia tel. Non. Pas loin depuis Kala. Voilà, loin banaka. Ça c'est bien donc comme avant sur l'émission la biso il y a les lots, ça c'est dans bateau bolandi biso bamboti mingi. Picho pacho donc de Norvège à Gata Belgique. Merci donc bien la Gata Belgique. Envoyé message na yo ya Bilamba Bilaki. Amen. Bizaka ba deli logo yo ebiza la okaka la sali la zina palais. Oui. Picho pacho envoyé message na yo. Merci mon frère parce que mon biso ba picho pacho on a picho pacho on a plus 20 ans. Ça veut dire que tous na tu na baleki tous frère leki nous a famille hein. Na ba msuba ba jeune msuba zoya bazo tala angaso na sala pour la naki vi wana monito za ba exemple ya bien c'est ça mon frère et ça na NT je t'aime beaucoup tu le sais voilà comment ça m'a pambola mon frère moi rapidement attends une minute pour clôturer cette émission na autant versement dans un acte chapitre 17 et là on a verset 30 je lis on entend je lis au nom de Jésus-Christ Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Et là, qui dit, mes frères, comment on a ignorance? Au salamabe, au sakindumba, frère, et tel est la nzambete. Mais nous savons bien, azo benga yo sikoyo, frère, na batu nyonso, en tout lieu, pour se repentir. Ma belle ngozani, ce qui liwa écouti yo na mabe wana, au mona son nzambete. Ok, na lifelo bien, venez au souffrir na lifelo. Ozomona yango ndeko nangai boka bonana mabe même avant lifelo frère moni masumu via péché ezaka ba porte pour dire ba kota na bomo na biso combien lelo bazana ba problème na santé bana ba problème na vie na bango bana ba problème na makambo belé ba blocage omoni pour otambola ki mabe voilà yango moni ke nzamba zo ba sikoyo
n'a répété en haut, yoka. Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Alors tenir compte d'un côté. Mais yoka lokalobi annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils sont à se repentir. Donc ça veut dire que na masumute okozanga lola. Ko mela pe na masumute po eza ba porte zo fungola ta lelo to leli Vendôme. To leli ozomona. Donc liwa wana eza nzambe te frère. To ba vérité. Ozomona. Ça veut dire que et puis na moni ba vidéo na ba boîte, na ba concert, na ba luyenge. Voilà. Donc ça veut dire que même parmi les amis, frère, Bandoki Bazali Bandoki baza na kata ba camarade na ba famille soko za na protection nzambe te ba santé bongo voilà ozomona omoni donc yango mon frère il faut ko éviter ko bunda mon ta sonzo na muta azana ba respiration yo yebite atumboli oneti o bi muta neto mon muto afinginga wana soki ya jibi wana moni obete bla likofi omona koi ekombo bumi muto ke bolo kwa vie ozomona. Voilà. Merci, un vrai combattant, frère, à quoi il musicien. Un vrai combattant, il combat pour son pays. À quoi il pour notre pays. Mais tu es un chef. Tu es un bunda pour notre pays. Tu es un bunda pour Jésus-Christ. Vraiment, Jésus-Christ, est-ce que nous avons pour nos Congolais nyonso. Monito biki sa milimo na biso. Omoni to buna pe pour na pays bien sûr. To pesi mboti na baton so bolingara biso, bo kone kolanda biso, bo biki sa milimo na bino boke ba na ba camarade. Boke ba pe na ba famille ki ndoki sa makasi. Boke ba biliale na banda kwa batute. Bilata la tabilamba batute. Boka bona na ba musicien. Soko za warrior, soko za modi. Soko zali kofifil soko za modi. Soko zali muso ba benga nini? To spiritas. Au Gaulois, c'est que ça maudit. Il est temps, Zalande Christou. Allez là, tous Zalande ba Christou, Tobik c'est milimo na bisno. Tobik c'est milimo na biso. Amen, amen. Zambia pambo la bino, na combo na Yesu Christou. Amen. Donc, tout ça toujours à la Katia Milena Kratos. Vous allez dans Kassavubu, na avenue Force Publique numéro 8. Voilà, donc place à Obongate. Force publique numéro 8, la croisement avenue Kassavubu et avenue Force. Voilà, donc Milena Kratos, flattement il y a Kitoko MK, donc séjour à Kitoko dans la Kinshasa, au Lingo Yakin, au Komi Kinshasa, adresse mon veneur à Kitoko pour l'enfant, la coupée ma Kitoko, dans la carte appartement. Voilà, tout dans la carte appartement, donc Milena Kratos. Hein, voilà, donc vous avez un standing, espace à mener, vraiment très spacieux. Vous entrez dans le salon, dans le salon, vous avez une valise dans le côté. Donc, vous avez tout en place. Vous avez MK Milena Kratos. C'est joué à Kitoko. Vous avez une place où la place bien. Ne tirez la mikili. Attends, la cuisine. Ne tirez la mikili. Donc, dans la cuisine. Tu es donc en place. Voilà, donc et là il y a malamu à la Kinshasa, Milena Kratos. Voilà, donc bon Kinshasa, c'est un peu mara à Bella au sera tout à clim. Des fois tu es dans le salon où des amis balais. Voilà, donc vraiment Kitoko, ça bien. Ou dans mon tour non pemba stress à poto et aussi là. Tant au côté awa, stress est vidé. Donc, vous aurez bien ngungi azalate. Ngaloka ngungi azalate. Pas de ngungi, donc pas de molungi. Donc, il y a la chambre. Chambre nene spacieux également. Donc, il y a boy aux yeux, puis il y a boy aux yeux, puis il y a la Milena Kratos. Donc, avenue Force Publique, numéro 8, dans la commune de Kassavubu. Croisement, donc, avenue Force Publique, avenue Kassavubu, donc, la commune, donc, il y a Kassavubu makambo ya kitoko eza awa donc Milena Kratos yangonde makambo yangonde makambo Picho Pacho de Norvège Salon Franck le meilleur makambo eza awa hein makambo eza awa donc oyekin oyo donc Milena Kratos na rappelle encore une fois avenue Force Publique numéro 8 croisement avenue Kassavubu et avenue Force. Donc, numéro de téléphone pour la contact. On a besoin en tout cas, il y a contact, il y a une vacance na Kinshasa. Ou bien en tout cas, le numéro Oyo plus 243 82 50 05 045. Donc, on a répété un peu le numéro pour écouter bien plus 243
82 50 05 045. Bien, il y a une cherté par rapport à standing également. Il y a un appartement à 2 chambres. Sur les 2 chambres, on a 100 $ par jour. Sur les chambre de Mongo, moi 70 $ par jour. Donc, mais qualité impeccable. Dans la maison, MK, Milena Kratos, Yangone, Maka.